tout le monde peut babalani. En tout cas, ndeti nga maso artiste et comédien to comédien na Bali et ça la rend bien. Et ça la rend bien. Mais est-ce que bateau est-ce que la ligne babalana pour reprouver to pour que ça bateau qui babalagi nela ligne ba wote. Bateau nela ila ba on analyse. Bon on fait ça là mo mususu. Bon on faut avertir en lobby boto la yo marambo belé. Yo zui OK bala. Tonato le baté. Nyé bana pété. Attends, lobby les ont dit. Maintenant, comme il y a une image bimi, donc il faut que le bas. Parce que l'image est bimi. Moi aussi, maman, là où ma tante, parce que là où on a 54 ans, madame mérite image. On a déjà maman, donc 54 ans c'est beaucoup. Mais à niveau, il y a beauté image. Tiens comme la vidéo, tout le monde m'a rambozo ça là. Hein? Mobile inde fa futa dot, moi cité. Biloko wana ezo sala ma mingi na ba artiste comédien. Ebele moment na wana ba Mario. Ebele. Balobi King France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien, otala ba émission bien. King France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Tout sala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne au monde Master Mo ça la même émission programme. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. King France Télévision Ne makam. sala ne makam. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue dans Banderonio surtout Bazuli Bakou Yolanda. Biso balobi partout la télévision, la téléphone, mbote na yo yom to Zuli Bakou Yolanda biso. Balobi King France Télévision et ko pesa makambo na niveau ya kosala te quoi. Voilà. La bi vous tellement bé, la pesi mbilo mbote, la pesi mama riete bosonga mbote, la pesi yemo DG du groupe balobi grand pote Yannick Wenge, bambote na yo, balobi Dr Julien Kamenge la. Balobi Redi Wenge l'animateur de l'X au hasard défend ba télévision abino l'animateur de l'X motolanko, balobi lelo tout le biso la monde analyse tout ça la moi analyse kaka analyse mamango nenge ke ne biso ne zalaka à chaque fois ceux qui prend mes alliés analyse ya ça les a to ya mbangu koloba to talisa bandeko vérité nini ezoleka na internet bandeko biso nyonso to yebaki couple ya coquette artiste et comédienne na biso ya mboka. En tout cas, l'artiste Moro, ça n'est bien. Et à ça, la fan est belé, ou balanaraye, tola, tola moukakara. Aïe la biso, Mobali, beauté image. Migro babé, my foot, monte à ma chérie. Beauté image, basali religieux, basali, banmo, balimia basala. Malamoro, tout le monde peut babalani. En tout cas, ndeti nga maso artiste et comédien to comédien na Bali et ça la rend bien. Et ça la rend bien. Mais est-ce que bateau est-ce que la ligne babalana pour reprouver to pour que ça bateau qui babalagi nela ligne ba wote. Bateau nela ila ba on analyse. Bon on fait ça là mo mususu. Bon on faut avertir en lobby boto la yo marambo belé. Yo zui OK bala. Tandis que mbongo peut-être ya ozanda ko ezate mais OK bala. Et là, bateau on a la ligne à relever là-bas, on décide qu'on va, na c'est là, on analyse, net analyse non ça la sikoyo. Et ça il y a une relation côté image, côté image, na beauté image voilà, beauté image na coquette, artiste et comédienne, na Rita Kamanga. Très bien la fille, ça la clip il y a Mamasi, oh bah imba Koffi Olomide. JA33 ministère Kofi na Fabregas aza figurante il y a clip wana peut-être moi tout ne belé la figurante il y a clip wana le logo qui a 5 millions de vies donc on va prendre ngana elo la wolo bezaka participer mawa
nakena nous ngambu nono ya Rita Kamanga na benye Rita Image po déjà ba comme déjà comment qui a en couple pe na beauté image Rita Image maman bon biso tout ça la berère on a vu que bon ba bon biso tout ça berère ba mais berère a bon on ya boye za mabe eza mabe parce que koketa balaki mobile ni babala na mobile na ye tout le monde va internet en tout cas mais ça la biso très bien plaisir ça la biso bien to féliciter ki bango au monde qui peut Rita Image au yebi pe que non mobile wala beauté image azam mobile ya coquette mais bonima ki bo sala eko bon ko sala eko bo pe na nga oyiba na ole pomte on a batu mususu na lobite ngai na ole bana batu mususu sikoyo ko sala ngo comme ba image bi mande comme mabe parce que si bo sala ke na kuku to ngato lo bate enye bana pété ata batu ba lobby les ont dit maintenant comme il y a l'image bimi ou alors mabe donc faut le bas parce que l'image bimit un de moi aussi maman là ma tante parce que là on a 54 ans madame Rita Image on a déjà maman donc 54 ans c'est beaucoup mais à niveau il y a beauté image tiens comme dans la vidéo tout le monde m'a rambozo ça là nous matelier ne bo sa ba je ba papa la ba mère ba nini bien kadi alors si mora nenge zala la madeno en tout cas il sali moi soni mo boye hein madame Rita Image moi soni mo boye aux bana aux la ndeko mibali aux la ba oncle dans la minute yo ba oncle ba komiso bana nini tata ibe moi vidéo là en tout cas moi sonne na famille comme on a nos grande fille maman robot tapé bano ba comme il va 20 ans pe moi pas vous 25 ans robot tapé moi on a 20 ans pe donc ça maman déjà moi à 20 ans pas pêcher pe coco ça maman alors nanda kuna yo pe ndela yoki nanda kuna yo moko madame Rita Image en tout cas ils a passé mais côté monsieur peut tozoka liba la beauté image na coquette coquette na baraki beauté image nde tozoyoka bongo bon on a bien logique peu ils a vraiment un peu pas si mobile bimisi mbongo na ya bali mwasi age tromper le niveau ya ba vidéo ils a vraiment pas si mobile bimisi mbongo na ye mobile bimisi mbongo na bali mwasi azala mo ba mo boye ko sala ba buzo ba mo sina mo na ndako parce que au tayo liboso regretter mbongo na ngana balaki mo sina ngai na pesa ke valeur pour na sa eloko pour nini mais ba Mario bilo ko netala ba wote ba Mario a émis des souffrances en mbongo te Mario ba na lobite ke non ngana confirmer le roté ngana sala juste analyse na ça juste analyse na peut biloko ba pour kaka solo za solo parce que biso yoki so to yinga poto sala ba analyse Mario a la somme que non na tromper na sala boy ye babala nga ngale ba mise ba pese mbongo ngala kene na sali boy Mario a mana souci que non sur la sali boy ce qui moi si nga yo kiango et ça le bien te bango tala bango te dans le bango te que pona la Mario to na Mario te eza bongo ba Mario ba kala moi bougeau ba mo bo la bango quoi mais c'est bon en tout cas madame coquette artiste pe mikolo bungi na circulation bungi ba théâtre ba non c'est ça ba fond no makasi ce que ba fond na yo ba monter épisode moro épisode nini milelo zone la na rolela ba na posa na yo o idikara pe mas o jouera très bien mais to ba otala ra yo o rolela hein et ça bien té exactement parce que dans la logique libala ils la raison de simbité il faut otika n'a pas sûr les la tout le monde a une solution va commenter les contrats c'est que au commencer au roya conscience roya aussi tout le monde parce que nous sommes sur ba image ba na les réseaux sociaux en tout cas ça bien été toujours baté beauté image qui signe à sali pour mon niveau là
niveau ya maifuto bazo benye mikolo na yebi te so sali nini à l'équipe de l'émission bien alliance ngo kaka ezo ebante so yeza nini tolembi komona ba sextap na bino tolembi ya minene pe bimi bientôt là bazo publier monde tozo kanga mona yo kinenge Rita Ima yazo lela azo bisa madame Mobo ekeno ko bimisa ba video wana te so ba video ya mitakala wana ko bimisa ngote toza na bana eza soni tango sala ki ngo ebe teke boza na bana tango sala ki ngo ebe teke no jour bima bo sala ki ngo oui fallait pas bon se filmer pe image wana qualité nango ezo na simplement que la caméra cachée eza téléphone eza caméra cachée so caméra cachée wana na ndaku tango bobano sa ba bilo falo bomba ngo sko tango tozoka ezaki na ndako ya Rita Ima sko yo ocheki caméra pour nini tango mombala yela ndako no bosa ba bilo ocheki caméra question musu na mituna image wana ekomi na maboko batu ndenge nini parce que caméra ezaki na ndako soki ya yo ou bien côté image a marié soki marié je ne sais pas peut-être des sens entre marié ou bien marié bon ngana ba marié parce que na moleki babala naki aza marié sikoyo image wana ya caméra caché wana ebimi ndenge nini ekomi na ba téléphone ba tu ndenge nini pour wana débit continuité nango ezali continuité ndenge ba continuer ndenge ba bandaki pe ndenge ba sali ba image wana eza na ba téléphone ba image wana eza na ba téléphone ya batu to mona la Rita image ndenge bina ba nzamba fere na TikTok to mona la Rita image ne madame Rita bon comprendre ba Rita image parce que nazo zobango déjà en couple déjà on a beauté image ndenge confiance qui est ndenge sala ba challenge tinga na desi makasi na desi vraiment et dans cette famille na desi moko taza ala content na marambo zo sala osali eza soni pour ngai conseil on peut ça d'abord un Rita Kamanga bunga na réseaux sociaux bunga na réseaux sociaux ta 54 ans na kinowa eze so na kin so ega na kin na 54 ans wana so na kin ni obunga bon le weza ngo poto o mona ka 54 ans eza 24 ans mais 54 ans wa maman na biloko wana tala kaka msuba na ba 15 ans ba na ba vidéo na téléphone bunga na réseaux sociaux mon ndambu et au ça bien beauté image tika kolega ba émission belé tika kolega ba émission ebele côté à coquette tika kolela ba réseaux sociaux tika kolela ba réseaux sociaux ezo porter rien ezo bakisa rien toyebi olingaki mobali na yo mingi madame coquette olingaki mobali na trop conseil on peut ça yo tika kolelaka na ba réseaux sociaux mibale belé bazali ya fidèle ya sérieux pe soyi bo sali divorce ozaloka mobali donc ozo mobali en tout cas ezo sala pasi komona Liban ne sali pas même 5 ans et sali ba 2 ans je crois et sali ba 2 ans ou une année et demie divorce eza parmi ba mabala o eza mikolo yo batu bazo bala pona kolakisa batu ke na balaki nazala mutu moko boya ya balaka basali mariage asali nyonso azwi sala abali mais nazem sabino 2 ans yango yo bakado nyonso ezaka epa camarade na lopango wa camarade na ye ti lelo azwa ndako te mwasi apa bango ye pas apa bango ti lelo esika place otiaka bakado eza te donc bozobalana sans pourtant ya oyebake nyonso tobalani tokokelenga mona ndako na biso ozomona moto azobala me aza na ndako bapara mo ezala ma batu na basatan ese oyebi bacongolais yalo bavma bandeki wana nayebi bango te makambo na bango nango kipango lisu te napesi ye raison
comment on bala oge la famille moi c'est ça li ba religieux ma munioso mais ozala ndako te ba cadeau bombisi omo luka sko mbonga ndako c'est la sorcellerie ezakindoki comment yo moi si ozo so mbongo opesa mobali ya bala yo ezakindoki eza normal te yango moni bazo trompara bino nga ba mibalo ba ya robala bino. En tout cas, conseil na repesa bino onga na repesa. Ah bandero ba ya bala bango. Moba moi ça ya pesio mbongo pour que na famille bala e. Conseil na repesa bino zakaka. Bo trompara bango araboy. C'est bien. C'est bien. Nga esala nga bien. Moi si a ko sunga mobali na dots jamais. Moi ça que sur mon bali peut-être la libala la bloga mikie ezanga peut-être ce que zali so azala ngo. Et riko zala meza mbongo la peut-être ngam na pesa ça la comex. Moi ezali moi $100 ah bébé bakisa au côté ba décoration ngam na pesa mbongo côté ba nini ou bien za ba cop n'est pas salara azala musala na salara te côté décoration mais mbongo tali dot mon bali ne fa futango hein mon bali ne fa futa dot moi cité biloko wana ezo sala mingi na ba artiste comédien ebele momona wana ba Mario ebele momona wana ba mariage ebele sala mara ba théâtre wana momona ebele baba Mario kota mibali na kota basi. En tout cas yawa moni ba mabala ngo zo yimela raté na lobite ke da Costa alagi Mario non lobi bongo te parce que il pas auto bala pas même ba moi te va ya divorcer ba kabona moi chango to kaka. Mais na lobite ke ya za bongo te na bi plupart ce que za bongo en tout cas to mega changer moi si ne il faut se la bala yo se la bala yo bala zo aluka mbongo aya na dot ozala mo valeur mobali so bimisi mbongo na ya bali mwasi akoma moko banga na mobo bobangi moko boye ata soko zo kota na hotel azotala est-ce que aba nani ba yebi nga ba komona nga ba ufuna nga pa mwasi na nga ona nini afuta ki dot pour nini afuta ki mbongo na belle famille mais mobali ayebi ka ke no mwasi ne tapesa nga mbongo na ke futa la famille na bango tala ako kota na hotel na mwasi musu na 12 heures même 10 heures et tali ete ayebi pasi ya mbongo ya dot wana te yone mto pesa kie bandeko basi mibali boye baka batu nini bezo pesa ba confiance. En tout cas conseil na zaki na wana analyse on a sali yango wana na fini mutute na lobi juste vérité na sali pe moi analyse moi ndambu et ça analyse plus vérité dans la sali moi analyse na moi vérité na baxi moi kid moi mungwa ya vérité Rédi on l'animateur de Lix animateur wa lobaki non aya lobela bino moi analyse par rapport à Rita Kamanga na coquette na beauté image nenge mamozo legal arte internet nenge beauté image à la gisi qui infidélité et pas moi si na ye coquette artiste na biso et ça les biso passi et ça les ba fan na passi et ça les famille passi libala wana ezalaki bien makasi totala yo ba réseaux sociaux kaka mobali wana boyumu na pe sur bimisu na internet en tout cas ça la bien ça la passi la prière na ngeza ke non parce que la vérité est mi balé ba yebi ce qui mobali mutabala qui moi si en tout cas ça sonne ça passi moi si yo kene ko bimisa mbo na yo o bala ye o honorer na famille na ye ka famille wana moni yo na moi si mususu donc famille wana te Congo mobimba
eza na nzoto na téléphone eza na nzoto na ba téléphone na bango tout biso tona ba tona ngo donc eza pasi to meka un peu changer eza bien té to meka un peu changer en tout cas on a yaki nango yango wana analyse on a sali en tout cas tolobi to fingité tolobi ka moi un peu vérité quoi na pesi merci mingi na bande retour bala na yibiso eza première fois la biso toute la première fois autant la émission oyo première fois dans la chaîne Kin France Télévision s'abonner partager au partager au commenter au aimer en tout cas on la biso plaisir merci beaucoup bozaki tellement belé la pesi mbote mingi na Royane Wenge la pesi mbote na grâce à Mulumba la pesi mbote na yemo grand prêtre 12 mètres ah balobi Yannick Wenge grand prêtre balobi Afrique d'ici après ça qui makambo na Congo pas repesa toujours makambo pour pesa biso makasi ya rosa musala oyo de senga bino toujours bon partager ça la biso plaisir makasi en tout cas tokutani mbala ya sima tomi na suka ya émission na bino tokutani mbala ya sima na prochain numéro avec l'animateur de Lix Redi Wenge Motonanko tolega balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba minte musala nde makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Nazata na posa na mona mastana mo sala na émission trop Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makambo Kin France Télévision nde makambo musala nde makam